Mbote lisusu bandeko balandi ato comme wapi ndenge toyebisaka bino butu mbula moi tozala mpona koservir République démocratique du Congo eza mboka na yo mboka na ngai na asir na période oyo tozolekana nde nakoloba mikolo nyonso la République démocratique du Congo eza menacée par les M23 ba M23 ezali banyangala kata oyo papa na biso abengaka wende kolosoy oyo baza soutenu par les Rwanda les pays. Alors, nata oyo, ils ont une manifestation, ils ont une kafu pour soutenir la FRDC, ma pinga na biso, basala musala malamu, sagesse, intelligence. Bo pikiliki ya nzoto, ezala kati na bango pour être balonga mongunia oyo akobundisa République démocratique du Congo ezamboka na ngai. Mokolo ya lelo to sabongo lundi le 6. Lundi le 6 oyo le 6 juin. To ça mois de juin eza mois ba gagnant. Na si République démocratique du Congo pe tokozala ba gagnant na mois de juin oyo. Lelo milulu ya kafu et salamaki kuna na cathédrale protestante na 24. Ezaki manifestation ya tolo na ya prière. To sambela pour na mboka na biso Congo, to sambela pour na mapinga na biso. Toza menacé na M23. Prière ya kafu et salamaki. Initiateur to mozalisi makanisi ya idée wana utaki panani utaki pa mineta ministre ya portefeuille princesse Adèle yende azoki makanisi oyo ya kosangisa bayimboka ya kobengisa ba congolais to kutana kuna na cathédrale protestante na 24 to sambela pona mboka na biso Congo ndenge na lobaka mikolo banso l'air grave bande ko na ngai to longola ba divergence politique PPRD la Muka SID IDPS to longola to simba na maboko to tsamungunya libanda parce que mboka na biso toujours traverser période moko difficile dire to perdre combien de bateaux na est combien de bana combien de basi combien de bandeko na biso bakufi victime ya ba viol kuna na est yango ya mbala oyo ba kongomani ba congolais nyonso basangani elongo na gouvernement na biso ya mboka Congo gouvernement ba warrior lelo tozali kuna na centre protestance na 24 bokomona yemo mineta Adèle azalaki wana bokomona pe ba ministre musu ba accompagner ki lokola ministre na biso ya Jari famille ministre o atali bongo aménagement du territoire ya mboka Congo Gilwando bokomona pe ministre ya industrie Eli ya Nord Kivu Julien Paluku yepa azalaki wana tozalaki wana pona ko sambela ko senga nzambe pesa biso makasi nzambe pesa ba FRDC mayele makasi ya ko tsamunguna hors d'état de nuire parce que makambu tozo mona ba viol ko tumba bandara batu ko yiba chaque jour na leki mingi yango lelo princesse Adèle Mineta ministre portefeuille azwa ki makanisi ya ko convoquer ya ko kozwa to idée ya ko sala prière d'ensemble tozo mboka na biso to pesa yango pa nzambe et puis to senga nzambe azo mayele na makasi apesa mapinga na biso po ete munguna azali banda boko mona ndenge ba mama balali na se ba mama basali prière bande ko ngai ba M23 boko landa ngai na za direct de Kisasa mais na zo sabile to yebike tina Kisasa wa bande ko bazali to za menacer awa na Kisasa bo tala ngai ma tebike awa ba M23 bazali na Kisasa bazali bazo menacer batu bazo benga baza sous coulisses baza na ba cabinet baza na ba semaine nationale ba sénat bazali mais mokolo ya lelo ba congolais na ba congolaises ba lakisi de quoi ils sont capables de même esprit ba FRDC ba maman ba lali na se ba c'est les prières ya tolo na se ba lakeli motiné soso bunisa Congo ala kala mama be to sengi pe biso ba mama et faire des choses makasi maman balali na se na ministre moko ministre mineta ya portefeuille alali na se bande konanga pour la première fois na République démocratique du Congo haute autorité ya mboka ministre portefeuille ministre d'état alali na se tolo na se ya ko sambela pour la République démocratique du Congo pour la FRDC mapinga mboka na biso Congo bande konanga yom toko la ngai ozela nini tozo ozela nini pour la prière pour na mboka na Congo et puis ba suki kaka wana te na suka bah c'est l'appel de fonds $1 pour la soutenir ba FRDC na biso toujours kuna na cathédrale protestante na 24 bah sali milulu kafu mais na kosenga
ngai moko Didier Kiku na salaki wana na ba image na kuna na machine ezaki bongo ndeko nanga Mos Lubak bolanda makambo osalamaki lelo mesi ya kafu oyo princesse Adèle mwana mboka Congo député princesse excellence Mineta ya portefeuille ya mboka Congo alansaki pour ba yimboka mona ba congolais ndenge ba yaki catholique Ahmed Sali FRDC garde républicaine la police batu nyonso ba congolais ba jeune ba papa ba mama bilenge basi batu nyonso confondi ba yaki ko sa prière to na se bola na bokebi nyonso. Et c'est là-bas tout ce qui va dans la fonction, nous avons quelqu'un qui va promis le corps ensemble. Mais maman qui fait a fait 6 places dans ça. Là, la commission juste, il y a commis 5 quelqu'un. Ça ne va pas pour là. Pour la nuit, nous allons pour border là. Nous allons pour border là. Nous sommes plus sur la Christ. Nous y sommes bien. Nous allons nos spécialités. Attends que nous avons mis nous qui a ma casse. Attends que nous avons mis à ma casse. Attends que nous avons ma stratégie à ma casse. Mais, nous y
yende ke makasi na biso ezali motepa ya yawe. Ceux qui s'appuient à Yena Wita, Les journalistes, ceux qui s'appuient sur leurs chars, c'est là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il prie, il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve les rois, il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. 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 Tokomi violé. Kobo mapiso. Ma biloko nyonso Congo, toza nango droit te. Jusqu'à tel point tokomi humilié. Ma maman, je suis convaincue et j'ai la foi. Derrière la seule vapoye. Tellement n'a pas. Maman. Maman, tellement n'a pas. Les journalistes, vous êtes la vie sur la main. Tellement n'a pas, maman. Tellement n'a pas. Maman, aujourd'hui, nous sommes humiliés. Nous sommes victimes de nos richesses. Les noms exalent nous. J'ai dit ce matin que les noms ont traversé mer rouge. À 5h29 minutes, les noms ont traversé mer rouge. Maman, ce que ça n'a pas de il y a qu'à l'imposer. Les bons menacés, les noms des bons menacés. Zambé, Zambé,
D'éternité en éternité, tu resteras toujours Dieu. Il n'y a point un Dieu qui te ressemble, parce que les cieux est ton trône, la terre est ton marchepied. Tes pensées sont élevées. Et regarde le moment et toute l'assemblée vient se prosterner au-devant de ton trône de gloire et de grâce, pour dire les saints s'appuient sur les chevaux. Mais nous nous appuyons dans le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ, lui qui ne donne ni qui ne sommeille, lui le Saint d'Israël. Oh Jésus, nous venons te présenter notre pays, la République démocratique du Congo, où à l'instant, à la partie orientale, les gens sont dans la tristesse. Les femmes pleurent. On enterre les gens qui ne méritent pas la mort. Parce que l'ennemi a imposé la mort. On nous vole nos richesses. Nos jeunes sont recrutés dans les forces négatives. Mais Seigneur, aujourd'hui, il t'avait dédié la RDC. Il t'avait dédié la RDC. Il n'a pas dédié la RDC chez les charlatans, ni chez les fétichés, ni dans le monde de maçonnerie. Mais à toi Jésus. Regarde-lui, le commandant suprême, ensemble avec les phares de C. Nous disons que les phares de C, à l'instant, sont en train de conquérir, de récupérer notre terre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne nous adressons pas à un Dieu qui est absent parce qu'il est en voyage. Nous nous adressons à toi notre rocher, à toi notre rédempteur, à toi notre rempart, toi notre secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Oh Jésus, oh Jésus. Na béni maman moko fève, aya isika na sali, na mukuse aboni, maman fève, aya isika na sali, maman fève azali. Nawe nzambe papa na biso totombole po ozali mokonzi na bakonzi totombole po ozali nzambe na ngoya nyonso totombole po oza na makoki nyonso yo nzambe ya baveuve yo ozali défenseur ya baveuve ozali papa ba orphelin ozali koinvoke yo na ntango oyo etikolo yo oyo nongolaka mai na miso yo mutu kosola mitema ya bato toza na posa na yo yawe toza na posa na yo na RDC toza na posa na yo na 4 points ya RDC yawe toza na posa na yo na este toza na posa na yo na 4 villes ya
Kinshasa. Toza na posa na yo pote yo nde ozali eloba bitumba na biso. Yo mutu olongelaka biso. Toza na posa na yo. Oyo so bandi. Okoba yango. Osukisa po ozali mokonzi na bakonzi. Totomboli yo. Yo nzambe na nguya nyonso. Na kombo na Yesu Kristo mokonzi mobikisi tobondeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et si vous allez au téléma, et si vous allez au téléma, vous bougez, c'est quand la ministre d'État, Oyo Atali, aménagement du territoire. Hein? La télé. Et dans la ministre de l'Industrie, Oyo Ayena Est, Eli Est, et Atali na makambo ya industrie. Guerre ici là, l'industrie est ça là, nanga moko ba, le plus à portefeuille, bana bazwa ça. Tozala ma ministre na biso ya Jean, oyo biso maman tozala ki kimi. Tozala maman nazomona bien de Conseil de la République. Maman. Maintenant, nous avons un mandataire. Wana Koidro, Zonaïdo, n'a régi dessous. La maille. Awatoye, Naba Eli Nabiso. Honorable Anne-Marie Benambangu, honorable Annie Leponza, et déjà, la Cambo, Oboyoka, le témoignage. Parce que nous prions, un Dieu pour le miracle de prestige. eloko oyo moto andimaka nde alobaka. Eloko oyo moto alobaka na kombo na Yesu Kristo nde ekokisama. Oyo ezosala déclaration bakina mapardc ensuite okokitanga yo pardc lona eyoka mabele eyoka esika nyonso konyata makolo Jehova Sabaoth apprécie. Pardc moto moko akotelemela yo te. Pardc ntango monguna
otato lelonga. Et exercice de salia, ozongi na ndako, okokola kosala yango. Et tango bozali kotato, na kombo na bino nyonso, na kombo ya président national ya SCC, na bapasteur nyonso ya SCC, okosimba drapo, emblème ya mboka na biso, bino mpe kotomboli kaka loboko vers drapo, mpe kobandi mpe kotatona, kosakola, koprophétiser. Simi bendele koproklame yango, ezali bendela ya eloka, bendela ya eloka, na komboka, likolo ya ministre moko na moko, na kati na gouvernement, eloka na Assemblée nationale, eloka na Sénat, eloka na entreprise, eloka, la victoire de la croix de Golgotha, dans le bendela oyo, nde elonga na Yesu. Merci na biso, elike ezali ekokosala meme au-delà. Bitumba na Nzambe elonga na biso. Tozosala défilé mpona kolakisa tolobi. Parce que tobondeli FARDC, commandant suprême mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na décret de l'honneur Jean-Michel Sama, na biso ensemble. Donc défilé à Koloba, biso tozosala awa kuna na est déjà délivrance délégation. Comme l'église plus de la ville de Kinshasa, nous allons te remettre livre balai pour excellence, pour que le la présidente de la République va commis à genoux devant Christ. Alors, il y a 140 déclarations en faveur de la RDC. Nous sommes au bon lien, on a déclaré. Il y a mis balai au Premier ministre pour un groupe de encore une fois, au nom du président national de SCC, merci pour cette organisation. Pona itumba monene otolongi mokolo ya lelo. Azali kosolola moke na moninga na ngai ya industrie ayebisi ngai
Bitumana Est et la mouki le don à 4 heures. Ma femme de ces bazars poussa na makas. Mais tu vas voir poussa na biso peut pousser va voir la coupe. Na poussé la likoloba likanisi ya $1. Ezali likanisi euti na libota. Neti tozali ngai personnellement mokambi ya balibota nasololaki na bassociation mingi ya bamama nayebisi bango FARDC azokunda ekolo ezangi bongo te kasi biso bamama tobakisa mpo kolingo biso tozalanaka nango eleki mingi yango wana totie kitunga monene na ministère na biso ya genre famille et enfant mpona koloba mama nyonso afungola liputa na ye aloba na $1 na ye wana kopesa yango pamba te tia liloba oya kotia na sanduku na biso na ministère na biso ya genre famille et enfant na sima tokokomisa yango na gouvernement bayeba nini bakoki kosala mpona kosalisa baFARDC na biso kuna na este mwa liloba moke nazalaki nango mpona kobakisa yango wana. Merci. Notre Seigneur Jésus-Christ, de voir qu'un lundi, vous tombez ici cathédrale. Et puis vous violez la règle à Covid. Dès que tu vois la dimanche, la distance, mais awa bokomi boye, tu connais ça. Tu connais d'abord na baboti na biso, tu bandi na papa André Gédéon Bokondo, président national de la SCC. Na bakambi nyonso à niveau national, niveau urbain, na collège de pasteurs, na pasteur na biso permanent Monseigneur Pereboy Pere Seblon. Na zongisi matondi, ba collègue na ngai, otoza na bango na gouvernement, ba oyo bayokaki posa mpona koya kobondi. Na remercier ba collègue député. O batiki la plénière pour la prière. Na remercier Fédération nationale urbaine. Maman tokali à fédération. Na remercier P. Bao ba pesa kingan sela. Pipkin. La maman ya Pipkin Bozali. Na remercier la maman catholique. Na remercier Armée du Salut. Na remercier Asafa. Et puis na remercier na bawa balobaki kaka. Toza na institution te. Mais pour la gloire de Dieu, tokai na remercier Binoé. Et la soupe à boyer que les initiatives personnelles. Mais avant de ça, il fallait la autorisation. Et ça, non? Je remercier d'abord notre commandant suprême, la FARDC, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne mettrai point la vision du Congo. La remercier les premières de Warrior, Jean-Michel, Sama Likonde King. Oya pesa kiganzi là, olena dans la cabine le niveau qui est au samedi. C'est pour cela la Bible dit
Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand tu demandes au peuple la paix, Nanikaki Nayati, et Nasuka, ton élément, ton remercier le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le troisième jour, qui vient être avec nous, qui vient de clôturer avec nous. Donc, vous allez quitter. Mais tout ça dans la continue. Comme on a respecté le temps, il y a 9h11. Donc, ce qui s'appelle Wana, je pense que vous allez même avant 11. Donc, nous prions un Dieu de l'ordre. À partir de la victoire, comme la main ici, il était collé à décaler pour continuer jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Oui, bandeko balandia ko bomoni bakamba yemele umela kati bomoni de ba mama na yeso bakolela ba mama bakolela bakosenga nzambe yokela biso mawa nini to sala ngambu nini to mema ya nani to iba biso ba congolais to kufa l'heure est grave bandeko na ngai to longo na ba na kofingana to simbana na ba moko to sambela pour na mboka na biso Congo na suki ya mukro malelo mais mapinga na biso FRDC on est ensemble.